Yahweh, les dieux des dimensions. Yahweh, les dieux de dimension. Bandeko nanga eza ya kobeba, les dieux de dimension de likambo, hein? Les dieux de dimension de la famille. Eh, Nzembo kitoko wapi? Les rafiki. Nzembo kitoko wapi bandeko nangai? Nzembo kitoko Yahweh, les dieux de dimension. Est-ce que bolandi yango déjà? Bolandi yango déjà bandeko nanga soki nano landi yango te na senga na yo kotaka na Majabu Gospel na YouTube ne place oyo nzembo na biso les dieux de dimension eza les rafiki bauti ko yembela nzambe ko adorer nzambe ka ndenge basala kango chaque fois bandeko nanga na système moko ya kitoko. La famille lelo oyo na ye kande na yaka soki akoloba eza Étoile Nines TV akoya koloba soki pe akoloba eza te en tout cas bokomona nga koyate na système kaka ya bien. Ebele ya batu déjà batangi titre na biso bamoni déjà na miniature moi photo moko na tieli bino kuna eza makambo oyo penza Étoile Nines TV aye kobeta masolo lelo aye kolobela lelo kandenge ezalaka na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino Anjoyel. Joyel aza parmi bana na biso ya Majabu Talent, les rafiki, les rafiki ba o ba uti ko binisa biso na nzembo ya les dieux de dimension bandeko na ngai. Joyel yende mutu azalaki gagnant ya compétition ya Majabu Rafiki. Oyo biso nyonso to sepelaki na ndenge ayembaki. Mais yamawa eza oyo tokomi komona na communauté na biso eza oyo tokomi komona epai ya biso ba Congolais bandeko nanga ekomi kosala pasi penza pe mawa. Avant na kota na moi makambo na biso kande tobetaka lisolo ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika batu ya sika pe bakotaka. Yango penza nazui opportunité pour nakoya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala na yo akovanda bisika nyonso ozolandaka Étoile Nines TV zo penza kiti na yo vanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni eloko pe ya kolia ezangaka te na système moko ya bien penza mingi makasi. Ba dédicace nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Ba dédicace nanga na Madame Marie-Josée Tchala, Madame Sidonia Siala, Madame Grace Mpoyi. Ba dédicace nanga na ye moko Mama Céline Kabakaba, Mama Eugénie Zamanga, Mama Christine Lonongo, Mama Joséphine, Mama Tina Sambia, Mama Titi et pourquoi pas Mama Germaine depuis États-Unis. Madame Vicky Mombozo na Mama Christine Lonongo na système moko kaka ya tokos makasi.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na ba solution moko ya somo. Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Yo za na makambo ya poso. Poso na yo bandeko nanga ekomi makasi ekomi kokwanza nde kokwanza bandeko nanga na Gavker ba solution ya makambo nyonso eza. Oza na problème à mabota, eza na batu mosusu ba trompe na bango ezalaka nango boucher, batu mosusu ba matrice sala kisoki ndenge nini na Gavker la famille kuna solution matakita na système moko ya tokos makasi. Na Gavker bazo sungana basi, bazo sungana mibali, bazo sungana bana, bazo sungana mikolo. Dans la Gavker ba solution ya batu nyonso eza nango na système moko ya tokos makasi. Voilà. La famille Kandeto Beta Masolo, le duo de dimension déjà album ici ebimi bande konanga tokende consommer, tokende savourer, tokende surtout ko soutenir bana na biso oyo bauti ko yembela nzambe bauti ko adorer. Alors ekozala toujours bien, ekozala toujours malamu biso nyonso tokende ko adorer na bango nzela moko ekozala penza oyo tobenga kana biso moko kaka tokos makasi. Voilà. La famille eloko esali ke non le lona ya kosala émission Étoiline Ines TV aza penza na esengote. Naza na esengote ata mukete po na communauté na biso ya ba Congolais. Naza na esengote ata so bomona na video na nga na oseka me naza na esengote ndenge na oloba bongo. Eza bien te, chers compatriotes. Mwana ezaka mwana oyo yo obota te. Soki déjà oza parent. Soki déjà aussi otangisa makila na yo pona kobota. Oza papa, oza mama, to soki nano bota te. Tiaka yango na mutu ke no un jour nga pe na kobota. Eloko na koki ko sala mabe pona bana na baninga. Batu mosusu pe bakoti ko salela bana na nga mabe. Peut-être lelo o sala mabe na bana baninga. Ba parents na bango baza en vie. Mais peut-être yo tango bako bando salela bana na yo mabe. Peut-être yo ozala na bomo ite, ozala kokufa. Alors ekozala pasi pe mawa. Ekozala penza otolobaka na biso moko pasi pe mawa. Bande konanga, otolobaka karma existaka oui. Ba makambo nyonso tosalaka na se ya moi, tofutaka ngo kaka awa na se ya moi. Adage moko yebisaka biso tout se paie ici-bas. C'est vrai, tout se paie ici-bas. Eza na likambo moko te oyo ekofutama na lola te.
ata soki osi osala makambo ya 3 ans passé tia yango na mutuka keno avant nakufa ye mata ye kita makambo nasalaki dans le passé ekozongelaka ngai ekozongela bana na yo te me yo moko kaka okomona yango na miso na yo ezalaka bongo makambo oyo biso bakongole tokomi kosala mpona bana baninga la famille ekomi kosala mabe ekomi kozala mabe la famille chaque fois nayaka toujours et encore kobetela sete sur makambo oyo bomoni image ya makolo oyo batie wana eza na bato ebele tomoni yango na bapage ebele namoni yango na bavideo mosusu bato baosalela yango balive na batiktok ke botala makambo ekomeli enjoniel selon bato mosusu o eza biloko ebimi na makolo ya enjoniel bandeko nanga na Kongo na biso ekomi nini pourquoi tokoki kozala na motema mabe makasi ya koyina mwana muke boye pourquoi tokoki kozala na motema wana mabe soki lelo eza kutu na mikolo o bakokaka na bango ko supporter kutu ndenge tosalaka ba émission na bakombo na bango que dire bana mike baza na bango ba innocent bayebi eloko te soki bayaki na majabu ezalaki mpo na gloire ya Nzambe mpo na kokumisa Nzambe mpo na kotombo Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bande konanga ba mapango ya kosomba yango wana. Na boy nanga teke no un jour ba mandotu na yo est-ce que ozalaka ta na lopango oza nango te to jour okokufa bakomi kotuna bana na yo papa na bino to mama na bino atikela bino nini comme héritage bana batala batuka boy ke no batika eloko te bande konanga ngana lobaka toujours chez Étoiline Ines TV nyonso ezalaka to pesaka batoli tozongisaka batu na nzela yango ba mapango yango yo $350 ya pamba boke osombi na yo lopango na yo na ndenge ya bien okomi na yo kotongisa malembe ata soki yo moko olinga kokendo vanda kuna te okoki kotia na yo ba locataire l'essentiel oyebi kake no eza ba mapango eza na ba mapango mususu bandeko nanga ezalaki misika tango babando teka ngo batu mususu kutu ba okamo lobi place ngo oyo eske tokokoka bandeko nanga tango kaba mapango wana etekama batu bakomi kotongo monika na quartier wana batu bakomi kovanda batu bakomi kosepela et puis après ça monika kana ba place ekomi komata cher ba prix ezalaki ya cesse ba place ekomi komata cher ba place vide ekomi lisusu komona na te alors opportunité yangoyo occasion yangoyo ya kosomba lupango na yo bandeko nanga kande na lobi ata soki lelo koboya okendo vanda l'essentiel oyebike naza na mwa place nanga naza na mwa coin na ngai un jour na okende nanga kovanda un jour ata soki nakufi bana nanga batikali na héritage ya kitoko ezalaka bongo bosomba ba mapango $350 ya pamba eza nango mbongo muke bakaniseli penza ba Congolais nyonso bisika nyonso bazali pona kosomba ba mapango na système moko ya tokos makasi. Voilà.
kane na bando beta masolo bandeko na nga pona Enjoniel oyo eza ya liboso te. Bandeko mosusu bayaki toujours et encore sur les réseaux sociaux oh Enjoniel akufi, Enjoniel akufi. Basalela yango ba live en tout cas bandeko na nga etambola tambola eskomaki kosala pasi penza pe mawa. Toyaki tobetela yango sete toye kovanda pe kimia. Tango toye kovanda kimia yango wana ezongi lisusu. Batu bakomi lisusu kotambola keno ndenge eza boye makolo ya Enjoniel ekomi bongo na yebi te mwana batu bokomi kolukela ye nini. Ndenge bana wana baza bongo la famille pona ba o ba yebi te toloba nanu parce que biso ba congolais tozalaka na motema mabe biso ba congolais tolingaka koyeba te. La plupart de nos congolais déjà ba okanisaka kino ndenge Enjoniel a gagnaki bongo ye abimaki le gagnant ya Madjabu Rafiki pona bango bakumoni déjà kino Enjoniel a komineti Yesu. Ndenge aza boye basombeli ye ba mapango ndenge akomi boye aza déjà na mituka na ye ndenge akomi boye donc congolais atiaka kaka makambo na mutu yango alingi kaka abebisa vie ya bana ya mwana batu. Bana oya Madjabu baganya bandeko nanga eloko bazwaki ya malonga ezalaki kaka pona ba bourse pona ba université na bango ndenge eza boye ba parents na bango moko bakobunda kotangisa bana na bango ka ndenge baotanga école primaire basilisa bakende na humanité basilisa tango baokoma université nde tango wana Madjabu akozwa relève ya kofutela bango université ekozala bongo. Mais bandeko mosusu baokanisa c'est comme si tango baganya kuna yo yango Madjabu Rafiki asombela bango ba mapango Madjabu Rafiki asombela bango mituka Madjabu Rafiki c'est comme si akomi kofuta bango chaque fin du mois. Congolais totika kimutema mabe eza bien te s'il vous plaît ba Congolais totika kimutema mabe eza bien te. Quand nenge bo mesana na bino ko finga nenge bo finga ka batu eza na batu mo ebele babanga kana bango batu te eza la basala nzambe omona na ba page mosusu akomi penza komo musala nzambe afingi ye omona batu mosusu akoti live pona ofinga basala nzambe bo mesana na bino mais bakombo bana batu s'il vous plaît la famille bolongola bana batu na ba makambo na bino bolongola bana batu na kimutema mabe na bino eza bien te ekosunga pete la famille s'il vous plaît totika mutema mabe oyo tozana ngo totika mutema mabe oyo tokomi kolata totika penza kimutema mabe na biso oyo ngana lobaka na nga moko biso ba Congolais tozana mutema mabe moko bandeko nanga na ebite yango na mituna kana Congo na biso eza place moko ba église ezalaka ebele mais Congo na biso eza nde place oyo kimutema mabe evanda. Congo na biso eza nde place oyo kimutema mabe na kindoki evanda eza na Congo na biso. Na ba pays mosusu tomona ba compétition ezalaka na ba pays mosusu tomona makambo ebele esalemaka kuna mais babiloko tomona ebele ya makambo tomona ango ka na Congo na biso ebele ya kimutema mabe tomona aka na Congo na biso na yebaka te soki ezalaka nini ba Congolais na mituna ka mosusu biso ba Congolais eza nini tosala nini pa ya nzambe makambo nini ya mabe o tosalela nzambe Congolais tika kimutema mabe. En tout cas bandeko nanga pona ba o ba yebaki te nzembo ya sika le Dieu de dimension ya bana na biso les rafiki esi ebimi déjà donc soki oza na posa ya koyoka parce que eza nzembo moko ya bien ngana lobaka toujours baba nzembo oyo ba musique gospel ezalaka bien ozolandango parce que ezokotisa yo na ba dimension ya makasi ezobosanisa yo ba stress mosusu oyo ozalaka nango parce que eza na batu mosusu tellement que ba makambo eza ebele tellement que ba circonstances eza ebele tellement que kolela eza ebele na vie
mais mosusu peut-être oza na makasi ata ya kopriye te oza na bulembu ya makasi olobi keno tellement que situation oyo ezolianga makasi na kozala na ta ya kosambela te mais soki okotika na bamizike gospel bongo baadoration bamizike moko ya louange bandeko na nga yango omona bato mosusu abandeki koseka te ntango koyokaka banzembo wana omoni mutu mosusu akomi koseka. Pourquoi? Parce que kuna ake kokota na mozindo. Ake kokota na mozindo ya makasi ya ye na nzambe na ye. Alors na ye ko invité bino nyonso. S'il vous plaît, to kota na majabu talent. Ka ndenge to landa ba prime 3 yango yo. Bande konanga bokoti kuna bo landa ba prime. Et puis de l'autre côté, bo landa pe, bo savourer pe, bo sepela pe. Na nzembo na biso ya sika. Le Dieu de dimension. Nzambe na biso aza nzambe oya katakate, nzambe na biso aza nzambe oya ishuakate. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, ye atikalaka nzambe. Ngana lobakaka bongo. La famille. Soki nano kutana na nzambe te na vi na yo te, bandeko nanga. Mosusu koki komi tu na nzambe oya yokaka kolela na ngato ayokaka te. Nzambe na biso ayokaka. Ngana lobaka toujours Nzambe asalaka makambu na ye na ndenge na ye pe na ta na ye. Mosusu yo zo sambela musala Nzambe apesa yo musala lelo oyo. Mais ye azomona soki na pesi yo musala lelo. Peut-être moi eloko mabe koki kokomela yo. Alors à garder musala wana. A garder le yo musala après 3 mois de kopesa yo. Na tango akopesa yo, yo moko ya ko comprendre que non, c'était le moment favorable ya kozwa musala. Peut-être tant wana na ngaki na zwango na ngaki na bebisango. Peut-être tant wana na ngaki na zwango na ngaki na salango na eloko te. Mais tant o eza tant ya bien parce que ye moko Nzambe asala ka calcul ya vie na biso. Les dieux de dimension la famille eza nzembo moko kitoko. Et oyo penza ekomatisa surtout vie spirituelle na yo. Surtout pona ba oyo ba yebi Nzambe, to na ba oyo pe bazalaka na posa koyeba Nzambe. Boko tato kendo yoka nzembo wana la famille en tout cas nga moko personnellement tango na yoka ki yango en tout cas na lobati wow Dieu est merveilleux kane na lobi Dieu est merveilleux na yebike na côté na yo pe okolobaka keno Dieu est merveilleux to yebaka keno banzembo nyonso ebimaka surtout rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo. Stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.